Donc neti ngande na zabu ngana nganga tous les animateurs du Congo. Batu batalaka, nebi ke mission batalaka, ba monaka, ba yokaka, ba animateur presque nyoso botalaka talaka wana. Ah na Congo ba boaka biloko na ngai. Oh. Ba boaka biloko na ngai. Sujet mususu ba boaka biloko na ngai donc na sona bandi ko panzelo awa. Ah au mona compliqué mais c'est vrai. Mais moi na Congo, neti créer non ni au mona déjà mususu eloko na yo créer mais oyo ki yango quelque part. Bon, au moni ngata na uta kuilungo ngota na yaka na kota kana no pa Jésus de Niansté. Ba découvrir ngai na quartier kaka tamba découvrir ngai na lokolengi place na ndovanda na 127 et pas père spirituel grand frère Soigny ki yaou. Do tana komeli wana ba découvrir ngawana na banda ko pesa na ba cri. Na zaki na ndongi mutu mo bo fournisseur apesa ka batu ba cri. Fournisseur yo pesa. Na pesa ka ba cri. Déjà na ba cri belé ba yoka eza biloko na ngai. Neti eza na biloko musu na kobeta po sona beti batu suba oloba akomo beta biloko wana ele beta ma déjà kala mais eza biloko na ngai archive donc fona bwaka ngo kaka ya biloko na ngai neti loko musu na bwaka biloko musu oba yoka eza belé mais na ko bwaka ata mwanda moko boye ke mwana Congo quand même c'est un bosseur eloko boye pesa eloko ye munungeri wa unumfutu kidi bayuvela akwembe bayuvele akwe kidi yeyi bako kende bako zonga mwana Nkongo yeli susu na Congo mais cri wana sele utabwaka si je ne me trompe wana benga ka mbuta scrum ndena zabu nga ndo vanda pana ye donc kitana uti ba Congo mba mo yenanu mutalibusu na vanda ka pana ye do yev manga na za neti na koloba ngamu na fournissa ye kwa ngai mwana Congo na opesa number na ngai na ba meme batu na ye bazwa number na ngai ba benga ba oyebake ezanga kuti na betika moko mais presque so ba yoka muno kwa mboka c'est mwana Congo. OK. Ba ya kala ya kwela kasala ko salukwe na noa malavwe momambu ya kiva vile munu izolele bane kora yangiame wade zaki biloko na ngai. OK. Po soko yoki babiloko ndingo na foka uta kotaba se kimbangu kipavita papa padibeto bakulu basisa bakake yaye ya munwe ndira zolo baboye na kimbangu pe ayo me kimbangu aza mutu na biso kotozi siko mutu avanda na kini akoko akoyeba kimbangu kipavita papa padi aoyeba bango ndeni mo différence ndenge ali papa padi okoyeba endeni vita kimpa okoyeba endeni Saku panzu nzinga oyeba bango ndeni oyi ko mamba ubola sikoyo bola de do biloko se belé na pesa na o mususu banda kubwaka kana ye mukuse na bangwana yepi na pesa e tempo témoignage tempo batu nyoso mesala makita samunange mutuve meluta yangi ya mwana nzambe iyo diyo yo sheri yo diyo yo mwana mere mena ko préférer tout ça siko biloko na ngai moko po batu ba oloba ndeni mais c'est vrai on a oloba c'est normal non sangono panzani fiso masila gesapo écoutez-moi ça mwana geto kaze ilambako lufutula kwa mwani kalongesa lu yoka bien mwana geto yengwani mwana yakala yesani bote noire angoyo tota na mabuta to yambangola shipe mindia edima kutima to chaplese bote noire yangoyo ça c'est mwana Congo fils aîné lumba ba uva kotele masa au commencement était mwana Congo fils aîné. Viva camarada mwana Congo de l'animation, c'est déjà complètement désiré ya wano se umudu bovo. Uzana mbanda osala fiere, uzana mbanda okende poto, uzana mbanda. Wane zaki premier concert. Explication est bandité. Bocha matoi. Ça c'était au bandal. Viva camarada mwana Congo de l'animation,
seja completamente zere ya wanu se ubudu bovo uzana vanda usala fiere ukende poto Christian Masamba uzana vanda Davido Oyoki écoutez ale katula mwana munalonga dianguba sika duta kifumu kutsanga siko na sedo kanda kuna fatadia papa Patrick Kubula Eiba somba lelo basuki na Congo bayanke ba memela mindele miselekete mindele basengya banda ngiringoto achangwe kave bandale gombe ngalieme matetelembe basomba batona Zanzibar basombi minere na miba wolololololo Volanda Congo promo donc titre kangi ba site tout Congo promo donc enfin batika au vivre Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo promo skantene zalaka donc bango batika la quoi soki si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka Rafingindo mokonzi na bango quoi Raphaël Ngindu am your brother vraiment la pesio mokakoswa kende liboso zo sala fierté na biso Congo promo oyo eza kuya busamba te tembe na mutu te mikolo Congo promo nde Trois fois Congo Promo TV boya sali mokili na esia ingénieur Rafingindo petit non monsieur ouais Congo Promo TV toujours en direct Holanda ba Potonios Belgique ba la Potonios ouais balobi Rafingindo Congo Promo à suivre toujours idéologie ba Bolandango aspect Congo Promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Rafingindo Congo Promo qui torcos net na film Congo Promo babundana nango babundana nango quoi comment États-Unis d'Amérique parce que tous on est à Boston on a Raf Congo Promo monde entier international n'est-ce pas Tara Congo Promo to kota partout bango ba limiter sur le kota partout donc on a vu Sibiso Congo Promo numéro 1 ba site tout Congo Promo au Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site dans niveau des États-Unis à des fois le Congo Promo TV Rafingindo number 1 babi 001 dans la state niveau matoso aux États-Unis niveau wa boy faut que les États-Unis to bona biso te auto jiji ba 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 teta ka biso ne pour le Congo et que mieux vaut tard que jamais, tous les coups sont permis, sauf les injures. Bonjour de partout où vous nous suivez. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission. Merci également à vous qui avez choisi le www.congopromotv5.com. Merci également pour la confiance que vous accordez à cette émission. Maximum de respect à mon boss Rafingindo depuis Boston. Un grand merci également à toutes ces personnes qui soutiennent cette émission de près comme de loin. Merci à LM22. Lisette Moutélé, 6 points d'interrogation. Yemoura Boya Makambo. Merci également à Freddy Mal et tous ensemble. Merci à Maman Louise Mamba à Denver, à Colorado. Un grand merci à Doudou Kiakou, mon consia métro à Grenoble. Je penserai également à son épouse, donc Maman Dorcas Lula, Motema ya Doudou Kiakou, oiseau à Grenoble précisément. Un grand merci également à Landu Muzinga na Rennes, dans mon cousin Rennes ezala moko za Landu Muzinga oya Linde Itoko Pros. Je penserai à Charlène Monseka Top Secret depuis Bruxelles. Maximum de respect à mon manager Eric Bercy Hollande Yahweh à Lyon, sans oublier ya Landry Bissidi oiseau Landabiso na Belgique. Voilà donc merci mesdames et messieurs, cette émission bien sûr est assurée par Christian Bouy, les pros, les costauds, celui qui réalise cette émission en bonne et due forme avec beaucoup de courage, beaucoup d'amour, beaucoup d'enthousiasme. Donc nous allons recevoir un artiste bourré de talent qui a eu à faire 10 ans auprès de Ferrigo Nika Boronina que nous saluons en passant jour pour jour. Donc 365 jours vaut une année et lui il a eu à consommer 10 ans près de Ferrigola. Nous savons tous que Jet Set, le groupe cher à Ferrigola, donc Ferrigola va fêter ses 10 ans de carrière et dans pas longtemps. Et donc je pense que parmi ceux-là, on a besoin de témoigner comment est-ce que Ferry a évolué dans 10 ans. Je pense que mon Congo fils aîné,
fait partie également de l'équipe. Voilà, donc c'est lui qui est notre invité d'aujourd'hui, mais sans pour autant faire beaucoup de parlotte, puisque aujourd'hui on nous reçoit dans un très beau cadre, donc qui n'est autre que Piccadilly sur couloir, hein, couloir Lokolama. Donc c'est là où se trouve ces flats où on nous reçoit tous les jours. Voilà, donc pour Nabino Batouza, on a besoin de passer ces jours à Kitoko, on a besoin de rafraîchissement, de fan cadre Kitoko idéal, donc où le service d'air est très impeccable, donc pas de commentaires à faire là-dessus. Nous allons recevoir notre artiste qui est déjà sur notre plateau, mais avant tout, avant de faire trop de parlotte, puisqu'il s'agit d'un artiste, on ne peut pas faire trop de parlotte. Donc, il y a on a Elembo, Toyoka réellement, que c'est un artiste, Oaza Biso Awa, et puis il a accompagné dans des vidéos. Nous allons partir. Au commencement était Mwana Congo, fils aîné. Viva camarada Mwana Congo de l'animation, c'est déjà complètement désiré. Yawano se wudu govo. Ah, uzana mbanda osa la fiere, uzana mbanda ok inde poto, uzana mbanda. Wane Zaki premier concert. Explication est bandité. Bocha Matoi. Ça c'était au Bandal. Viva camarada Mwana Congo de l'animation, c'est déjà complètement désiré. Yawano se wudu govo. Ah, uzana mbanda osa la fiere, ok inde poto. Ah, Christian Massamba, uzana mbanda. Ouais, merci. Wane Zaki kaka. Voilà, tout est quand même à Boro, puisque tout le monde est déjà artiste déjà à Zaawa. Mwana Congo, nous avons tout le plaisir de te recevoir dans l'émission Nabiso. Bonne santé. Ouais, santé pepele, ndenge moni kaka, donc kitoko makasi, kitoko vuma donc pepele. Mais obi ceux qui tozo ya moleleza sur demande, c'est-à-dire que batu bazo luko na niveau moko okenda wapi Mwana Congo. Ouais, merci na yebi ke ngana muta batu belé. D'outaka fils aîné na muta batu belé, mais il y a un peu longtemps batu ba bunga ngama muke, mais ndeka to ça déjà na yo mokili mubimba déjà bazo zongamba moke Mwana Congo na bango yewana na ngai. Nali toujours. Mais Mwana Congo, ils ont salon nengeni comme on a kelelo 10 ans à peu près. Oh déjà aux ana Jésus des nuances, vous autres travaillez toujours patron na yo, vous allez 10 ans il y a fidélité, 10 ans au yo zalaka qu'il pleut qu'il neige aux alaka kawana, le vent et marée et les ki yo zakaka na batu bazoya bazolongwa yo zalaka kawana. Et salon nengeni ko sala 10 ans pemeni a fait rigola. Ouais, merci. Omoni musique eza singamulai. Il faut comprendre que so comprendre déjà que musique est singamulai au komane ti ba bisope au ko sa no pe ba 10 ans na po tangu to yaka na ba orchestre to yaka mutu na boule na ye mutu mususu donc orchestre tant to yene ti faire gola azane ti métro donc tant to matina métro mutu nyoso mutu to mati ensemble mais yana mutu mususu azo kita batu wana ba gare na bango ba kitela. Siko biso to aneti Mwana Congo azani ti receveur oazo komisa mutuka tina garage sika mutuka vandaka. Donc c'est Mwana Congo. Donc yango so mona na zo ko résister kaka toujours jusqu'à maintenant. Donc nazaka même papi masita ba ebi ba police militaire kanga bao. Ba groupe MGB service Max Chibui ba ebi ke na minitso Mwana Congo aza receveur donc azo mema métro ti côté ba ok côté sangona na côté là la gare centrale il y a Jésus des Nuances. Oui, philosophie à Mwana Congo donc ça prouve déjà que Mwana Congo mona poto akenda pe poto puisque yozo e maman kaka na ba ida ba métro bagarre. Mais au moni yango kasindengo lobi ke yango na osala 10 ans po ngaza au moni na orchestre na biso nga babenga nga fils aîné. Donc fils aîné par rapport ngaza animateur à liboso Jésus amemaka na avion ezanga bakiti. Avion na babengi yango cargo. Nebi ke boyi ba cargo memaka mabende memaka biloko ba soda. Ouais, alors nga siko apesa nga formation brutale amemanga na avion wana. Siko formation brutale wana yango siko mona kana mérita ka ti lelo na yebi déjà président na ngande ni azalaka yango na mérité ka ti lelo formation wana na zwa makelele wana na yoka ya cargo ya donc yango wana siko esala keno na maîtriser makambo. Batu mususu ko ba matana ba vending wana te yango ba ko maîtriser makambo te. Donc c'est ça quoi. Na ngai quoi. Voilà, merci Mwana Congo puisque lelo franchement batu aza belé puis bazo sepela makasi. Comme on a que Mwana Congo fils aîné
depuis déjà bayebaka yo ti lelo zakaka pemena ni kaboronina. Donc je pense que moi encore ozongi ça biso na image ya eloko na ya liboso obwaka na disque ya Ferrego là pour ba tuba comprendre réellement mon akongo ba o ba yoka disque wana ba yoka na intervention à liboso. Je parle bien de la première intervention o ya mon akongo na katia Jet Set. Merci. Omoni biso siko Jésus a foulaka biso déjà là ba concert avant disque. Na ba concert a pambaka déjà ba tuba yebaka biso Jésus memaka biso avant ya ko mema ba to likolo biso déjà donc bandaka déjà ko mema biso. Alors tellement tinga mwana Kongo na zaka na ba Grèce te na maboko ba zaka na ba Grèce ndenga zo mema biso likolo ba sielu muka ba sieta moko ba koya na mabele. Alors nga zaka na ba Grèce te tellement nga za mwana Kongo na zaka na dimbu biso to zaka na dimbu na maboko donc simbi dimbu o simbi Jésus même to komi likolo makasi mwana sieta e ate. Alors siko na betela bango eloko ovuma batu ba pour to beta na ba concert ozana mbanda ona auto beta misiko na betela bango siko eloko e salave ma que Jésus amemanga siko na Europe. Wana siko za histoire vraie mi selegete mindele bayaka ko somba mi selegete awa. Donc et pourquoi on a mamba mi selegete ba jeune to andul ka mi selegete do yo mutu yana mama. Donc ngana créer ka simultanément signifie le fait qui se fait au même moment. Na moment on a siko ezaki mindele baya ko somba misele. Ozo sentir que ngana fana na Hollande. Franchement. Donc simultanément nazo pesa même bano ba ça l'examen d'état ba ko kuta na ngope na ba dissertation. Simultanément signifie donc le fait qui se fait au même moment. Donc na moment on a siko fait banda ko sale mawana ezaki misele kete mindele baya ba somba misele kete. Un peu la kabous kaboule baebi maramote ide kambo mokonza ngiringo te baebi maramote alors eloko na betaka siko miselekete wana zaka mindele baya ko somba na bango miselekete bacha na bacha basomba mwasi na mbali po bacha na jardin siko ba jeune tellement bulaka mindele basoma miselekete bazwa miselekete bele bacha na basaki bakena ngo kuna mindele ko somba sute alinga fona salela ngo cri miselekete Davido Oyoki. Écoutez. Ale katula mwana munalonga dianguba. Sika duta kifumu. Kutsanga siko na se dokanda. Kuna fatadia papa. Patrick Kubula. Eiba somba lelo basukina Congo. Bayanke ba memela mindele miselekete mindele basengia banda. Ngiringoto. Achangwe. Kave vandale gombe ngalieme matetelembe basomba batona Zanzibar basombi minere na miba wololo police militaire papi masita kanga bawu basomba batona Zanzibar basombi minere na miba wololo Eiba somba lelo basukina Congo bayanke ba memela mindele miselekete mindele basengia banda ngiringoto bijou kiseka miselekete Davido kata wane zaki siko nebike mokili mobimba balandi ke miselekete zaka ndingwana ouais na Belgique na maduana na betango ba donson sabazana ba yoka donc na maduana baebi na bango na maduana donc cri onde sala ki no ba mona poto aussi en tout cas cri oyo yango sala ki Jésus a mona ki a mwanu aza très nécessaire donc yango sala ki Jésus amemanga na 4 pays nga ki na 4 pays moko te ouais Jésus amemanga 4 pays Belgique na vanda na Madu na hôtel Congrès ouais na vanda wana alors tu as mis biso sous na Hollande a mis biso na le Warden tu vas na le Warden après tu que fêter na grand Fridolé Bokomo dans azolo ba Fridolé Bokomo azoeba Ambassi Luzombe azoeba groupe MGB service Max Chibui azoeba donc inga vanda be na Suisse na Lausanne wana to beta na Lausanne na beta na Paris sika ba Laetitia ki ya ubazalaka femme noire femme africaine ayebi. Mais moi Congo arrivé na poto akei po ba minono ndeni parce que tozozonga eza nostalgie hein tozozonga quand même vers ces années là on me camper ko expliquer sur réalité puisque to habité mais tu ba quand même arrivé na poto pour la première fois mon Congo eza ndeni ouais tellement biso to kenda mission de service ngana zo mission de service
Première mission de service wana ezalaka dégâts. Moni batu musuba kenda na poto babengisi bango te. Bachina bango ka libaya mbamo to zoya kobeta. Mais biso to saka vraiment donc bazo bengisa biso. Ba Bonalema, ba Hervé Mwanza, ba Willy Tembela, do ba tombolaka ba papa mbuta Cherry Gola, papa mbuta Orly Gola, ba Bionique Duki, ba tombolaka déjà bazo zela biso to koma wana. Alors donc izaka dégâts ko sakana te do elengi wana izaka nanga na mutu nebi ke baya ba kufungula na bango ka nzela po esukite esukite bilenge esukite po ba mai moko na préparer yango susu Jésus ko sala ke mwana wa bwaki su biloko moko ya misiki po na kalate na zo kota pa nkondo luambo na ko lamusa batu susu na ko betela batu ba biloko nkondo luambo alors akei ezaka kitoko ba yambaka biso bien ba Hervé Bila Kabous Kaboulé donc il va y avoir bien qui t'a makasi. Mon Congo, c'est vrai, Lelo, toujours Bozana Jésus des nuances. Est-ce que tu regrettes quelque part Kozong anon ngozong arabu? Est-ce que tu regrettes y arriver à peu fani peu il fallait natika na Hollande, il fallait natika na Paris. Est-ce que bon ngata na vanda tana zaka na Kwilungongo na banda kwa mviaka déjà fait recherche des poules. Tana vanda na Kwilungongo ponga na zamwa na Kwilungongo. Namboka Xavier Lungwana, Namboka ba Lessin Talamaku, Namboka ba Patrick Kubula, Bijou Lorraine. Donc na on via déjà Jésus de Niance. Si kota na yeki sasa, na moni ke Nzambe vraiment asali ndenge na bandoko luka. Siko apesinga faire recherche de poulango. Siko ameminga na nord. Na moni so na tikali na poto wana. Na ko so faire wapi? Pour na poto ba faire ba te. N'importe quoi faire baate donc ba faire baate faire za na Congo siko suna tigala ki na poto ndele longa na peto zate ndina koma kosala safotage zomona ngote alors tellement ngana sa animateur fona beta ba parcours na ngai na yana ba crime mususu ya ba vita kimpa na yana biloko mususu ba kulumbi mbinzo ya masivi ya tunga makumbanza Congo Nzoya masivi ya tunga makumbanza Congo kulumbimbi wana bakudo na yana bakulumbimbi na bayala ku na yana ba do mamweze belé. Voilà, merci très cher ami téléspectateur, il est égal à lui-même, il s'appelle Monacongo officiné, c'est comme ça qu'on l'appelle, un du poulain de Ferregola, il voulait bien sûr dans Jet Set, les groupes chers à Nika Boronina que nous saluons en passant. Et voilà, donc c'était question tout simplement de vous faire découvrir les talents de cet artiste que vous peut-être certains ont oublié, qui a eu à faire la pluie et les beaux temps. Donc le lot de Soussou, Boyoka les Soussou, Mwana Congo, officiné. On a déjà au hasard. Mais on a besoin de Bino Boyoka. LM22, je lisais mon télési. On a besoin de découvrir Mwana Congo. Lisette, mon télési, on a besoin de découvrir Mwana Congo. À travers Elo Kwalinga Sala Biso Awa, Théo Susu, ma capacité, il y a artistes également, dans d'autres dédiés, pas petit frère Nanga, il y a Kati, petit frère propre, José Fritz, on a tout le temps, on peut mener à la Kaka, Montréal, on peut partir en image. Hey, Sangono Banzani, Fiso Masila Gestapo, écoutez-moi ça. Mwana geto kaze ilambako lufutula kwa mwani kalongesa lu yoka bien mwana geto yengwani mwana yakala yesani obote nware angoyo tota na mabuta to yambangola shipe mindia edima kutima to chaplisi boîte noire yangoyo ça c'est Mwana Congo fils aîné lumba ba uba kotele maza Paul Muntu wana siko kri wana elingo loba po eza kimboka na loba mwana nketo kaze ilamba ko lufutula ko ngwani kalongesa lu do mwana mwasi wa ebolamba te bozongise pa mama na ye aye kusamusala mwana nketo yengwani mwana yakala esani donc mwana mwasi na mama na ye mwana mbali na papa na ye tana zolo baboye deja ba yedima kuntima bazoe bamba moko batosha plus mutu ye mutu ani jamais moi donc bazoe bamba moni na loba ba bijou qui sait quand même azoe ba mais Mwana Congo toujours maman mukie na sima
par rapport à boulot puisque c'est juste en parenthèse tout est quand même ningo qui n'a pas autant appelé ningo zonga moi na Congo le lot est résultat l'animation et résultat la bande kono ba animateur au milieu de la ranine ba osala musala bien tout musala animation izana non na kokufa bandeko o to boaka na bango bi o ba boaka en général na Congo ba animateur nyonso tout bon omoni na koloba d'abord un ba animateur nyonso o ba yoka na bandako o ba boaka na ba orchestre na bango na bandako ba yoka ka bango ba betela bango déjà maboko ba saka musala na bango bien mais eloko moko na koloba biso to ba animateur yana ba animateur siko ba créer te ba boaka biloko ya batu moni siko différence to na ba boaka ka biloko ya batu ayoki eloko ya mutu abwaki donc tout ça siko différent par rapport à biso nde to sala ka mbamo ngamo nazo créer cripo nde to fanja na ko créer pe cri différence nde za ka ndingwa na batu susu azani animateur ba se pelisa batu mais ba boaka biloko ya batu donc neti ngande na zabu ngana za nganga tous les animateurs du Congo batu batalaka nebi ke mission batalaka ba monaka ba yokaka ba animateur presque nyoso botalaka talaka wana na Congo ba boaka biloko na ngai oh ba boaka biloko na ngai sujet mususu ba boaka biloko na ngai donc na sona bandi ko panzelo awa au mona compliqué mais c'est vrai mais moi na Congo neti créer non nini au mona déjà mususu eloko na yo créer mais oyo kiango quelque part bon omoni ngata na uta kwilungo ngota na yaka na kotaka nanu pa Jésus de Niansté ba découvrir ngai na quartier kaka tamba découvrir ngai na lokolengi place na ndovanda na 127 et pas père spirituel grand frère Soigny ki yaou do tana komeli wana ba découvrir ngawana na banda ko pesa na ba cri na zaki na ndongi mutu mo bo fournisseur apesa ka batu ba cri fournisseur yo pesa na pesa ka ba cri déjà na ba cri ebele ba yoka eza biloko na ngai neti beza na biloko musu na kobeta po sona beti batu suba oloba akomo beta biloko wana ele beta ma déjà kala mais eza biloko na ngai archive donc fona bwaka ngo kaka ya biloko na ngai neti loko musu na bwaka biloko musu oba yoka eza bele me na kobwaka ata mwanda momoko boye ke mwana Congo quand même c'est un bosseur eloko boye pesa eloko ye munungeri wa unumfutu kidi bayuvele akwembe bayuvele akwe kidi yeyi bakokende bakozonga mwana Nkongo yeli susu na Congo mais cri wana sele utabwaka si je ne me trompe wana benga ka mbuta scrum ndena zabu nga ndo vanda pana ye donc kitana uti ba Congo mbamo yenanu mutalibusu na vanda ka pana ye do yev manga na za neti na koloba ngamu na fournissa ye kwa ngai mwana Congo na opesa number na ngai na opesa number na ngai na ba meme batu na ye bazwa number na ngai ba benga ba oyebake ezanga kuti na betika moko mais presque so ba yoka muno kwa mboka c'est mwana Congo ok ba ya kala ya kwela kasala ko salukwe na noa malavwe momambu ya kiva vile munu izolele bane kora yangiame wade zaki biloko na ngai po soko yoki babiloko ndingo na foka uta kotaba se kimbangu kipavita papa padibeto bakulu basisa bakake yaye ya munwe ndira zolo baboye na kimbangu pe ayo me kimbangu aza mutu na biso kotozi siko mutu avanda na kini akoko koyeba kimbangu kipavita papa padi aweba bango ndeni mo différence ndenge ali papa padi oyeba endeni vita kimpa oyeba endeni saku panzu nzinga oyeba bango ndeni oyi ko mamba ubola sikoyo bola de do biloko sebele na pesa na o mususu banda kubwaka kana ye mukuse na bango wana yepi na pesa ye tempo témoignage tempo batu nyonso mesala makita samunange mutuve meluta yangi ya mwana nzambe iyo diyo yo sheri yo diyo yo mwana mere mena ko préférer tout ça siko biloko na ngai moko po batu ba oloba ndeni mais c'est vrai on a oloba c'est normal. Non, en fait la vérité reste la vérité, il va toujours demeurer la vérité mesdames messieurs, je pense que ça c'est sans polémique hein. Donc ça quand même par rapport à parcours ya monte puisque œuvre d'esprit ça en a prité. Monte sur ça les logos neza on nga mabete
je souligne bien que c'est sans polémique, s'il vous plaît, puisque cette émission, il n'y a pas de polémique. Donc, il y a sans polémique, il y a biloko naïe, il y a plein de droits, il y a non et loko il y a tu vas tenir biso regarder. Voilà, donc je pense que Monaco, on a biloko naïe. Ouais. Mais Monaco, on a besoin naïe banane, naïe kayo, une réaction naïe. À chaque fois que au fan naka, tu vas jouer à jet set, tu vas faire la test. Parce que l'animateur depuis yo zala na faire. Si le animateur ba leke belé. Mais yo ozala kakawana. Na besoin quand même na ba tant animateur wana ba yaka. Oya mbaba onde. Ouais, merci. Wana eza très capital. Omoni ezana ba animateur mususu ba yaka na mouvement. Batalaka biso na TV tant tozaka na mikili. Ba enviaka biso ba mwana Congo. Alors tant ba envier biso ba mwana Congo. Jésus a memi mwana Congo. Ngapi fona ke na ngana na bwaka na zaneti mwana Congo. Ozo kombwani. Siko ba animateur wana pe ba envier ba ya na ba animateur mususu ba ya tango aye kaka. Alingaka koma mbala moko ndenge biso tozalaki. Al biso siko ngani tinga mwana Congo Jésus aye kusanga esprit de partage. De soka animateur aye soka ebisinga ke mwana Congo sona peso lipa okokatela pe muninga na ondambo. Donc esprit de partage wana o apesa ngai yango mona réanimateur akoya pe abwaki na ye omoni te ke ba umela na bango te ponga Jésus ayebisa nga na litoi mwana Congo yoza fils aîné tikela na mamu ga abwaka merci bango siko ba yeba te ke nga ba signalenga déjà tellement nga déjà na motema mo na yebi ke singe yana mo mulai Jésus ayeba déjà ke bato bazokota ba kita na bango na nzela na bare mais nga zane ti recevoir na zo mema métro jusque sika egelala do to verser mbongo to sali lobisu na ye donc ngasi ko na zane ngwana donc ba animateur wana ba musuba zana bango ba stagiaire ba bando ya ga stage po na orchestre na biso so koti fo bwa kana no cri na ngai po azwa yo ato bwa ki biloko nao fo ye biso bwa kana no sangono e panzani so kokiango okoti et puis ba animateur wana bakota kana na mouvement na biso lelo neti na ina suki sana no makambo ya ba animateur bakota na mouvement ndengo tuninga eloko wana omoni ba mususu bayaka na bango ba viaka biso ba Jésus soka linga fula ye ba animateur nyonso na presque ba bima na biloko na ngai Jésus fula bango na biloko na ngai mona ba cri o ba bwa kaka o boyoka na mouvement na biso na ko bwa ngo pa mais toi quand on ba cri oyo mwana Congo nazo expliquer nanu ke ba cri wana siko bazwa kango Jésus apesa nga mwana Congo po animateur wana fozo na ligne na yo fils aîné soka koki ko bwa ka cri no ndenge yo zo bwakela à côté mouvement yango siko biloko o ba bimelaka wana ezaka ba biloko na ngai neti po na yeko sa publicité ba animateur wana te po si ba kenda na bango si ba kenda na yeko sa publicité na bango te mais na bwa kelo biloko o na bando pesa bango so koti kaka Jésus alobi mwana Congo pesa loko mobwe na bendo yakabwe toke na boule Davido ouais Patrick Apela Masamba eloko sone na beta ngo donc na mona neti na latimba moko elamba na ngai ma tete yanunga na nkwala ile kayilu tela mamwe tete ma yoga sikoson bayaya babendi vule bakwa kimilinga likolo babendi vule ya babendi vule ya wakimilinga likolo banjelu bayoki solo bamemeli kutunza komani solo ayaya matumbeli bisombeka mbambye ale dilo tumbeli bisombeka ale fwezalaka bul mikate pe bul kata na no Davido kata oki ba biloko wana neti wana sikuba yo kwango na munoko neti na munoko wa mutu mais ngai ndi na sali ligne wana le na latisi neti lamba na ngaba latisi toke su ya mbale lulendo pe yo landaka ba cri na opesa numero na ngai soki ba cha tembe ba benga yambulanu lendo mambe ubatela babiga kitsusa mambe
Lonique Xavier Lungwana Loyito Saïdie Lulando Mama Jinana Ludule Ouye Ah papa et tchaka ngana nous moi méchant wana na wanu kwa biloko belé Davido arrête. OK. OK. Obige ce na lobby oté na lobaki mais sincèrement tout betelana nous mon akongo maboko puisque je vous assure très chers amis téléspectateurs mon akongo c'est un très bon animateur mais dommage pour na bande robino batolanda rabiso c'est comme si bozana ko pona et vous allez mieux peut s'intéresser à la source hein ce que qui peut écrire luka no pe mon akongo mais mon akongo kena ndenge nini neti bande ko ba bengi so lelo neti Lisette Mutele salobité. Il y a Freddy Mal et tous ensemble. Alors, mais non, il y a mon Congo. Hein? Il y a Doudou Kiakou. Hein? Déjà, donc, tous les Nakin, on a déjà papa. Donc, mon thème, il y a Maman Dorcas, lui là, hein, à Grenoble, puisqu'il y a Doudou Kiakou, mon conzipena, il y a métro à Grenoble. Balobito Luka, mon Congo. Mon Congo, et ça, là, on est nini, comment on a que Biloko na yo. Na kati ya orchestre yo ozo pesa bandeko mususu bazo régner pe nango yo sala ko nini e oke loko bimi e kapuski biloko to bwaki ekanga bato pe balela ngo bambongo esala bango baza o bazalelo yo sala ko nini bon namona esala ngai rien par rapport namona capacité na ngai de ce que na mutu moko na biloko moko même bango babwa ki wana c'est que opé tikali wana na mutu na mona déjà capacité na ngai ki biloko na ngai c'est que eza biloko valeur et puis depuis Jésus aye kusanga esprit de partage de temps quand Jésus azwinga aye kusanga esprit de partage yeba ko kabola soko zulipa zengantini vana kwankwako donc aye kusanga déjà ba biloko ba ndengwana donc papa Colline yevma na respectaka ye makasi papa Colline donc zenga dimpa zenga ntini vana kwankwako do esala nga pasité do namona ngo déjà esala nga bien namona déjà ki ngai na muta makasi mais apparemment c'est comme si vous avez un esprit à partage mais bandeko non pas un esprit à partage est-ce que yo pe nozana on s'attendait qu'un jour ndeko moko sala pe cri ne a danger habité ndeko nanga mona Congo yo pe zongo tindikango. Ah mengana ça déjà na ba crier belé donc musukutu mutu etoni net seconde to beta na imio rengenkio Davido beta na moi rythmique moko boyeka n'importe po to la gisabato mame mabwidi Patrick Kapela mabwidi émission oyo botala ngo bien ça c'est mon Congo fils aîné na profiter pe na pesa nambe nanga Davido on y va Ibane Makangu 089 61 60 485 so bengi ngaimba moko zwinga na bandeli 089 61 60 485 au mwana mweni bana banikitela tela kumbundu bane wo tela kumbundu bane tela kumbundu wana surprise sona boki be biloko ebele po surprise album fo tango batu ba yoki biloko album fo za na surprise so boki déjà logo eza sous surprise de mais est-ce qu'un album ngo o boka pe c'est batu ami tout na pe et yango toi bezo toi moi franchise ezala mon Congo puisque tout à l'heure numéro batoisui et puis tu recommuniquer encore pour que et permettre bandeko bazana besoin ba bima ba besoin solana mon Congo puisque moi personnellement on a besoin mikolo to kota na côté mon Congo moi mingi koto yo to solana côté ndeko mon bandeko mususu c'est bon même mon Congo pe taneta une express il faut prochainement to yamba aya pene logo na moko puisque 10 ans à tabino moko donc par rapport à l'ancienneté par rapport à savoir-faire naïe il mérite d'honorer na 10 ans étant le fils aîné mutumoko ta oya ba ngabo azate biso yebi parmi ba anciens batika lelo mona Congo 10 ans de fidélité avec Jésus des nuances depuis que Jésus moi za ba programme au sala pona mona Congo mais autre lobi na cadre na biso mo
bato tolanda musique. Merci omoni ke nayaka kutu te. Naleka na émission te ba monaka ba innocent. Ba nayaka te songa na yeboye. Jésus moko muto ebisa nga jour wana tozaki na studio na ba chanteur na ba vibration na ba dégrol. Ayebisinga mwana Kongo préparer voix wana. Po album o sa makamuna o. Mba moko na tiki mba moko na ndungu mingi naliaka ndungu me na tiki ndungu. Donc bana poto boye ba déjà ke mwana Kongo nde kaka na dégagaka ba générique. Nde na lobaki sangonwe banzani sikweloko na kotuna batu. Oseka na munoko nini? Na munoko lela ka to bimiselaka. Do sikona kotuna batu ndengwana. Mbatu bazongisa réponse oseka. Neti Davido ndenga aseka bo aseka na munoko nini? Davido mutaebi. Yemuko yebi akisa masamba aseki. Aseka na munoko nini? Ledi Sagia oseka na munoko nini? Osomona. Ça c'est vrai mon Congo. Nayebi ke mamba ça les a ébélé. Mais lelo mon Congo bandeko na yo au beau travail non animateur. Est-ce que tu te sens à l'aise na kati ya case na yo tant que doyen animation? Tu pas faire ou bien ezala na encore na ndenge moins ingratitude ezala kaka. To bandeko puisque bango to na ezala mukolo en âge, ezala jeune frère na yo, mais du fait que azai pas faire ata ya za mukolo na yo, azal mwana pas na ndenge artistiquement parlant en fait. Mais le est-ce que quand même au Santaka qui est né na yo qui yaya na yo wana vis-à-vis bandeko na yo wana. En tout cas, merci. C'est très capital. Nous sommes la société munene. Nous sommes animateur presque tout na bango to yambi siku. Ba o nyo surtout ba les kana ba musicien puisque na ba musicien les musiciens ça les 10 ans fnaté hein. Ouais. Na koloba na zo se sentir à l'aise par rapport au moni ba animateur to na bango to boaka na bango. Répertoire na bango e bandi na 4 minutes. Le répertoire na bango bandi wana. En dehors ya rythme nzele. Répertoire na bango za 4 minutes. En dehors ya rythme nzele bo rythme nzele bango no ba baza na koloba na cadre ba petit na ngai par rapport ndinga eyeli quoi. Ouais mais oui. Na kati nda ko soki papa aboti mwana sika. Ezaka na biloko mususu komona papa koloba bo salela nanu mwana wana pudding. Siko ba salela mwana pudding. Yo yaya okozela mfundi na pokwa mfundi ezala. Donc babiloko mususu wana ozomona ka ezaka netika batindi ke bosalela mwana pudding bosalela mwana potopoto po alia wana siko biloko mususu wana bozuka ka yokaka mais era mfundi siko badi ezosenga biso to wana minu. Donc album siko nde to beta do ezosenga siko batu bana minu makoko wako tatika mansuni boy osaka donc na album mandenge za boye batu ba sentir mandenge na ko se déchaîner. Mais mon Congo oyebi Bill Clinton dangwe wana benga ka dangwe monseigneur bon royoka ka inspira koni bon dangwe omoni même biso ba animateur tozaka ndenge omoni ba Kristo bazaka na ba apôtre nde to sambelaka na Bible ba David Abraham siko biso pe na animation tozana ba ancêtre na biso. OK nga siko ba ancêtre nga pa na ngai na 3 ancêtres do na zaka na vie nono na ndimaka vie nono yende mutu asala animation po biso to yeba na keno animation kezala vie nono na ina nkaka de nkaka juna mumbafu bile kumpasi. Après na siko na Bill Clinton dangwe ye na benga ka dangwe. Donc ya za dangwe mais ye be ninga za ninga solola na ngai pe déjà mutu na ngai asolola na ngai déjà bwaka ki pe loko na ngai na pesa ki. Ouais ngana saka ndengwana. Ya solo. Bato ba yebite donc na Fukushima o autobeta kalati. Mutu wane za ngai bitata na bango ba cheli ko le panzani ça c'est Fukushima vanité de vanité. Wana siko zuka ngai lunsengole ya ye lunsengola twatala kwetu kanchibwa kakubweke ale tukaka utila babola yani kasimbwa kwa yakale lunsengola twatala kwetu kanchibwa kakubweke wo wana kangai. Mais mon Congo en fait na ota la caméra
pour Bandeko Baolanda Bisso. Et puis également, puisque je suis encadré par une très grande équipe, mon boss Raf Ngindou, à Solana Bisso Karaboui. Montréal, les costauds, les pros, maximum de respect, Christian Boui, il pape Saka conseil. Monaco, yo a comme un fournisseur, au Pesara Bakri. Bandeko Mosusu, Balela Rango, Babima Kanango. Yo moko mwana Congo, Batubazo Lukao, c'est comme si on a négligé. C'est comme si on sent pas vraiment que mwana Congo, puisque ça va travail d'esprit. Biloko, en principe, il fallait qu'il y ait pendant à habiter. Au cas où les lots, au cas qui peut-être dans ce baramso, ok la honte. Puisque déjà, on a cerveau moteur par rapport à l'animation. Moi, je le dis avec beaucoup de preuves. Puisque le lot, ceux qui te disent, l'animateur, déjà, bah, qui biloko awa. Bandimi ko bois que l'on a ce qui baby qui mouto et venez loco, c'est bon. Qu'est-ce qui ne va pas et pas na yo? Nini ezo sala ki mona Congo ba ermo te sentir obimi ermoko. Zongi moi hésite bon ba hésitation na ça pour nani. Ouais, merci. Négligence, c'est trop dire. Do na ngai e makambo moni musique e mambo temps comme si ça peut ma spiritualité. Qui c'est été? Ngamela aspirine. Namela aspirine et puis ngande na sabwe ndeto ntobeta album bwe. Funa ke na kulungu nakuta na nkaka Andre Mampembe, nakuta na nkaka Maviti Sanga Kongo dia Lubata. Do ngata na yaka na kisasa awa na ebaka deja ki ava ya kisasa miziki wana nazoya pa bandeko na ngai te miziki ze église te. Donc namela ka aspirine nde na zawa. Donc avant de mettre album funa zonga kuna na ebisa bango ke tunto beta album po ana isasa nana mutu nako loba na ete nana mutu nako ebisa te ke tunto beta album. Donc ezo senga funa kita kuna nakuta na nkaka Andre Mampembe nakuta na ba nkaka Kongo dia Lubata. Donc sikota na oya batu ba sentir ya makambwa temps. Omoni neti ba vie mo pa babanda kala mais lelo zo mona te selfie et quotidien ngane tingande na zabu na minito na posa nde na combattre loko wana ali siko batu ba sentir oh mutu ango do musique za kamamba temps vie mo pa babanda kala mais lelo et quotidien bibika neti lelo po yeba yeko bouger biso na animation yango siko ngabe funa bouger si ayeko bouger biso na animation très grave alors ngabe funa bouger mais mwana Congo ne tozabwe na ba animateur tout ou bazo beta ba biloko ezo simba ba msupe o basali loko yo ce que zo tala ba olobani ba sala boulot bien ou bien bazo bunda na kaka bon tant bazo beta la ba maboko faut la bref donc ba sa musana bango bien malheureusement kaka ne biloko bazo boka kaka ya bango te mituna bango ezo sala te ezo créer te. Ponga na minitio ngana ebisona babenga nga mwana Congo pona ko salelo 4 écrits à 4 langues nationales ndeto za awo tuninga na Chiluba Swahili ki Congo lingala kana minitio na beteli oyo Chiluba yeko la kema place kuna olakso ki ngana za mwana Congo ntuka ne Congo donc mwana Congo poka na drapeau te pona présenter vraiment 4 écrits à 4 langues nationales omona maki oui mwana Congo bomona ki ngana créer ya ngona lobiki ba animateur mususu ba créer ceux qui bayoki ka moins loko ebimi et puis bazo mingi mi bakri na bango pesa ka terre à terre na boka bakri à conseil na boka ba effet o ezo salema simultanément l'effet qui se fait au même moment donc na boka ndengwa do ça c'est ko différence c'est ko ndeza na en tout cas mais ba saka musana bango bien quand même ouais mais lelo mona Congo so balimba sala yo o sala biso sélection. Tout ça l'équipe nationale, il y a animation. Tout ça, ce que lycée Monaco comme tout ça là, Monaco on est Ibenge. Ça sélection, sélectionneur national. Par rapport à l'animation, tout le monde a besoin d'animateur moi base à la 5. Au Wago Keneto que beta sous Zénith dans temps normal. Ba chanteur tu peux ça chanter par ça la sélection. Mais tout gagne animation. Isaac Sida Milele. Na génération ba tout oyo so kaka keno so pour l'animation to ko kene to beta pena marambo. Na ça la sélection nanga. Na compter. Ya liboso.
Po génération nini otuni na génération nini po to ngana lingi na tia génération te puisque animation eza na moi bulu yeki neti yo par exemple surtout tient neti ba petit ba ya mado ba e lobby mais bazo beta e bini pe ba bini ngo peza boyete de to bite to tient na génération nini yo na ibwane monter puisque na expérience na ni to comparer binoté mais lelo sélection kaka neti ba to beta chante qui moi qui a beta trop mais na ba joueur mais chaque a otika lobby hein à côté talaka depuis chane banda qui moi qui a beta mais autre beta le sous parce que tout ça la sélection kaka donc génération to tia ba ngo c'était alors ti lelo oyebi ke dangwe azaka toujours biso nyonso nde toza boye neti ngai nazalaka na posana tout à dangwe donc to ti dangwe donc dangwe nanu ndenge azani mwa ye akozanga te mpona ye akozanga te alors ngai moko nazalaka na mwana nkongo nsaila mungana deuxième bon nakotya mpe meme mbuta scram sele yo mpo akopumbwa mpe c'est le scram pour piquer ta likolo ndenge eza ndenge wana nga mpona ngai nanu nga mona koti deja wana fils ene banima te mpo nga génération wana nde esepelisaka nga makasi ouais lisimo mpo lisimo nga nde naza boye mpe nazwaka mwa baidole na ye mpo talaka ye 10 ans ye aumela mpe tro nazwaka mwa baimage na ye ndenge avandelaka lisimo Jean Tamisine awa oyo etikali place moko toza déjà na 4 places etikali place moko tozwa nani Christian Mboui bon koflashe te nde eza boye nakotya mpe petit mpo petit nanga mpe tobwakaka nde na mouvement mpe aye bobwaka nakotya mpe petit kiriku mpo azalaka na bakri kiriku ouais akodefendre azalaka na bakri apesaka bato na baorkestre mosusu do aza mpe kaka bato oyo balanda ngai donc bapesa mpe bakote mosusu petit kiriku ouais voilà nazo répondre liste hein? Voilà donc nazo répondre liste je pense que si nous parlons le même langage que le directeur des infos directeur d'infos Yves Pantos donc non seulement tant à ce qu'on a publié kaka on a publié par ordonnance. Bon, très chers amis téléspectateurs, voici la liste de ces animateurs qui peuvent représenter la RDC à l'étranger, précisément pour ces concerts qui aura lieu d'ici là au Zénith de Paris. 1. Bill Clinton, Monseigneur Dangwe. Tout le tata maboko, puisque c'est sélection. 2. Monacongo officiel. 3. C'est le Oscram. 4. Coco Lissimo, Lissimo Chantamissine. Et enfin 5. Azingolo, Azaneti Meshak, Kirikou. Tout le maboko. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Sans polémique, sans trop de parlotte. On est à sélection à Monacongo. Monacongo, je pense que tout comme il y a une émission à Bisso, puisque dans le temps, ça la démonstration, nous avons besoin où la caméra, on a Christian Mboui. Christian Mboui, le pro, le coso à Zolanda. Il y a ma caméra. On a besoin au solo, on a des fans. On a besoin poto, na Belgique, na Hollande, na France. On a besoin yo au solo na bango. Puisque bas eu occasion, ba yo ka la mais lelo ba yo ka. Oui, ça va. Ouais, merci. Na parole pour c'est très capital p et ana batu na ngai ebele na bunga na bango. Do na bunga na bango. Alors émission o etelemaka mondial. Nebi ke partout bazana ba Australie, ba Hollanda. Alors mwana Congo ali na opesa nanu namba na ngai pona ba contact ezonga pona yebi ke ba Hollanda, ba obenga. Na zongeli plus 243. Ah ouais, plus 243. Willy Moucheni, on est à la code Nabiso Willy Moucheni. 89 61 60 485. Na fes na pesa peka na fes suko obetika ka mwana Congo fils aîné. Ozu mwana Congo mba moko. Allo bana poto eloka na koloba
ngai mwana na bino boyambaka kuna o bovandaka na ye kuna na kosengaka toujours ba soutien toujours pour eloko emema mutu liboso mba moko ezalaka kaka soutien toujours. Alors tellement bomoni ngai na kosepelisa bino kaka toujours. Alors na obosana te na saliwe neti bave na ngai na Hollande. Papi Masita police militaire, groupe MGB service Max Chibui, Ambassi Luzombe, Nisha Luzombe, Achille Munjuli, na oyana Paris wana, Papa Mbuta Cheri Gola, Orly Gola, Bona Lema, batu base belé. Donc batu base belé, sona yena Belgique wana na okuta na ba Edo Musamba, Patri Makoda. Donc il va tout passer belé. Alors, Lisette Moutelezi. Lisette Moutelezi. Moutelezi, mon Congo yeo. Donc il number zana. Isaac Sida Bilele. Béton Cayenne, bon séjour. Na ebike na mta onde na zulu babouye bazaliawa. Paul Muntu Paul na poto batu base belé ma fort. Donc papi Iloko omonika ka tango to saka na émission. Donc moi ba combo sous ce bunga na batu belé ndina aboye. Donc je pense que batu bazonga na bango ero banobwaka batu bazonga tout ka bona quand même puisque tout ça pe na des vidéos je pense que caméra Christian Mouiza wana donc quand même bande ko bazolanda yo. Moi message et puis remercier bande ko tout bazolanda. Merci pour la parole et na pesimbo tenanga na boss nanga le padre Jésus de Niance na ndenge a valoriser petit na Davido na ndenge pe a façonna ba mona Congo quoi. Na ndenge a façonna ba Charlie Solo ba ya nyonso ba G ba Marcaus damba Davido yeyo ayenda ba innovation sika quoi. Binomo bo vivre en album ezoya. Merci beaucoup na boss nanga le padre Jésus de Niance na ndenge façonnenga na pesimbo tena na boulevard Mundele Libanais makangu na Angola na pesimbo tena Papi Mafuta Hollande na pesi Disha Kalambi na pesi mbote na Shahidi Sosongo na pesi mbote na Philippe Dadi Kaji la capitale na pesi mbote na batonyo sozola nanga masa nanga Meshake na Mazembe meilleur buteur na pesi mbote na Meshake ba grand ba jogo numéro nanga plus 243 089 78 80 617. Ouazana pour ça Davido et wana le padre batonyo so balinga Jésus de Niance le padre Davido et mutakanyi masolo et donc obo sali mokili na yo. Voilà, très chers amis téléspectateurs, toute chose qui commence bien avec nous doit nécessairement finir bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Le temps pour nous de remercier toutes ces personnes qui ont toujours soutenu cette émission, de loin comme de près. Merci infiniment à mon boss Raph Ngindu depuis Boston. Merci également à LM22, Lisette Mouteli, 6 points d'interrogation. Yemoko Boya Makambu, Azota Labiso. Merci à Ya Freddy Mal et tous ensemble. Yaya Kati, Yaya, Pena, Yaya, Mikolo Talara, tous solaté. On a bien une photo solo là. De Ya Freddy Mal et tous ensemble. Merci à maman Louise Mamba na Denver na Colorado. Un grand merci à Lando Muzinga na Rennes, Oya Linde et Tokopros, Mokonzi à Rennes, à Azota Labiso. Merci également à Charlène Monseka Top Secret, Eric Hollande Bercy Yahweh à Lyon, mon manager. Manager, il y a Salé Salama. Merci également à Yal André Bissidi, Oazolana Bisso, Odilo Mampouya, grand frère propre Nabo Saniote. Voilà, donc merci à Yadoudou Kiakou, mon konzia métro na Grenoble, Oazolana Bisso. Nous penserons également à Mama Dorcas Lula, mon thème Yadoudou Kiakou, na Grenoble, Bazolana Bisso. Nous penserons également à celui qu'on appelle Dadi Mavungu, Vungu les garçons fraises, Gaston Mavungu na Lyon na Bossanioté, Disha Kalambi Motema Gifou Kiandi. Voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. Donc je vous laisse en compagnie de Mwana Congo
Fissiéné. Merci à Christian Bouy pour la réalisation. Merci à José Fritz, mon petit frère propre. Merci à tous mes amis. Le portez-vous bien. Bye bye, ciao. Pierre Kumbidi. Ele katulele kovodia mwana ndivudi kwamvese. Eza kuma. Pierre Kumbidi wawo eza kuma. Bishuki sega nzambe kuma. Oh le katulele kovodia mwana ndivudi kwamvese. Le katulele kovodia mwana ndivudi kwamvese. Kisha masamba. Wo. Rusikiala Bulanda na Luanda Papi Sarino Mwana na ngai Clavina Mwaka Nzambe kuma Yagola Nzambe kuma Cheda Love Ade le katulele kovodia mwana Nivudi kwa mbese Oseka Luko de Paris Oseka na munoko nini na munoko lelaka Pierre Kumbidi Nzambe kuma Adele katulele kovodia mwana Nivudi kwa mbese Nzambe kuma Krisama saba Nzambe kuma We bayo Papi Masita Fiso Masila Gestapo Yani Kuyenga Luko de Paris Luko Nzambe kuma Ade de katulele kovodia mwana Nivudi kwa mbese Oseka Cameraman makasi Congo Promo avec Rafengindu Nzambe kuma Tala makambo na promo Nzambe kuma Congo Promo Rafengindu Ade le katulele kovodia mwana Ndivudi kwa mbese Nzambe kuma Rafengindu Nzambe kuma Tala Congo Promo Nzambe kuma Rafengindu Congo Promo Nzambe kuma Davido Nzambe kuma le katulele kovodia mwana Ndivudi kwa mbese Nzambe kuma Rafengindu Congo Promo Tala koyoka mamwa bien Masolo bien avec mwana Congo fils aîné Rafengindu Nzambe kuma Congo Promo yangoyo Nzambe kuma Alele katulele kovodia mwana Ndivudi kwa mbese Nzambe kuma ko Rafengindu kuma Congo Promo kuma Volanda Congo Promo donc si tu veux site tout Congo Promo donc batika au vivre Rafengindu oya Boston ekompe tour na biso na Congo Promo skantene ezalaka donc bango batikala kwa soki si babundanaki me biso awa na ndenge ya petepete kaka Rafengindu mokonzi na bango kwa Raphaël Ngindu I'm your brother vraiment la pesio mokakoswa kende liboso ozo la fierté na biso Congo Promo oyo eza kuya kosamba te tembe na moto te mikolo Congo Promo nde Droit par Congo Promo TV boya sel mokili na esia ingénieur Rafengindu petit non monsieur ouais Congo Promo TV toujours en direct pour la Potonos Belgique la Potonos ouais balobi Rafengindu Congo Promo à suivre toujours idéologie Bolandango aspect Congo Promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Rafengindu Congo Promo qui torcos net na film Congo Promo babundana nango quoi comment États-Unis d'Amérique parce que tous années na Boston on a Raf Congo Promo monde entier international n'est-ce pas Tara Congo Promo toko ta partout bango ba limiter monsieur loko ta partout donc na musique biso Congo Promo numéro 1 ba site tout Congo Promo pour Congo Promo abi Congo Promo ne o site ndenge ma BT pena pour ça site
na ba niveau ba États-Unis à des fois te babi Congo Promo TV Raf Ngindu #1 babi 001 tala state niveau matoso uzara na États-Unis niveau wa boy faut pas dans les États-Unis to bona biso te auto jije ba ba libanda te ta biso ne pour le Congo